Voilà, bonjour, bonsoir Balandinho, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé ensemble, kakane tu so la Hanabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nazana lisolo moko, papa nabiso abenga na des shows d'Enar TV. Papa zana besoin ya conseil, papa lobibo pesa ye conseil, asala, nini, quel est le problème? Zala branché, toleki na détail. Mais avant to pesa ba détail na biso, to zangite ko pesa ba mbote na biso, na sponsor officiel il y a des shows d'Enar TV, Ngoya Ngola Godé, maman na Sisina de yo Paris Défense, et ça la yo bien, mais pourquoi pas to pesa pe ba mbote na Balandinho, soit des shows d'Enar TV, c'est-à-dire bon début de la semaine à tous, Nzambalo la bate la biso, to kutana to solo laka, et ko ça la bien, to beta di solo. Problème est aboye. Papa na biso abenga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows beta li solo nazana besoin ya conseil public. Quel est le problème? Papa lobi des shows tozalaki na Angola. Tozalaki na Angola na mwasi nanga o tozana ye awa na France. Mais problème eza boy. Papa lobi des shows na Angola nazalaka na mwasi nanga ya liboso. Car ne ba déception yaka bakabwana na mwasi ya liboso mais babotaka mwana moko ya mobile. Papa lobi des shows na bande ko préparer voyage nanga pona ya na Europe. Papa zobongisa voyage na veille ya voyage na ye car ndenge zalaka akutanaki pe na fille mususu abande ko vivre na ye. Oyibika ande zalaka o vivre na mwasi moko boye mais papa zalaki déjà na ba voyage na ye en cours. Car ne bazo vivre na fille wana fille ya ye kokoma na zemi. En même temps, papa Zaki déjà en cours de son voyage ou encore au cours de son voyage. Moi, ça y est kolobake na komi na zemi. Papa tali a lobi o komi na zemi. En même temps, naza déjà makolo na nzela. Papa me mi mwana mwasi pa ya grande sœur na ye na niveau ya Angola. A expliqué grande sœur na ye. Grande sœur a lobi non. Au moni ndengo uti na ba déception. Ya mwasi a liboso ndenge bokabwana ki. Et kozala bien garder moi si bozala nae du fait qu'aza pe na zemi. Et ça la propreté bokabwana. Papa na biso abi des shows. Natala ki moi si déjà aza na zemi. Na olingate na kende na tika mwana nga na sima. Du fait qu'aza déjà na zemi. Et ça la kinga passe. Soki na lobi na tika ye. Na otu ko kabwana moi si a liboso. Ngande na obima ventrier. Alors po babele langa ventrier te. Na zalaki pe na bolingwa moi si. Bref. Papa ndimaki. A stoppé moi voyage mouke. Aye bandeni a kokota mwasi na ye na dossier na ye ya voyage. Po bayana mwasi awa na France. Papa lobi mwasi azalaki pe na mwana na ye moko ya mwasi. Abotaka na mobali mususu. Papa na biso autaki kokabwa na ye pe atikali na mwana na ye moko ya mobali. Mutuna muta abotaka liboso. Bref. Balingani bazo vivre ensemble na Angola. Mama déjà zemi ekoti. Mais mobile azaki na programme ya voyage vers l'Europe. Papa lobi des shows nakuta mwasi o na Angola na mwana ya mwasi. Mwana za na mukandate. Mwaye mwana tanga na Angola ezate po mwana zalaki même pas na ba papier mo basa la rabana, je ne sais pas trop po ba comme ça mwana na classe et tout consort. Mwana zalaki kakaboyi sans papier. Papa na biso abi des shows na tuna mwasi nanga mendeni okoza na mwana sans papier tandis que mwana pusani fala kota ata mwa ba école primaire atanga. Mwasi a répondre lobi papa ya mwana alingi kosalela mwana papier te condition apesi mwasi. Avant na salela mwana papier il faut zonga na tafuna kayo pona continuer ba démarche ya kosalela mwana papier. C'est-à-dire ata to kabwana po ba kabwana déjà bolingo sili. Mais papa moi na pesi condition na mwasi na ye avant na salela mwana papier ngana il faut to continuer kobima. Faut oya ngana tafuna kayo na se ya kotafuna yo ndenga na kosalela mwana papier. Mais lokola yo lingi na tafuna yo te bundana na mwana. Oyebi
vie eza mambo ebele. Vie eza mambo ebele. Comment mwana ya yo moko? Pour ça il est ba papier, il faut conditionner maman. Il faut senga maman nzoto. Oui, bazaka mwasi na mobali me ba kabwana. Mobali a conditionné mwasi na ye avant na sala ba démarche pour na papier à mwana jardin d'Éden. Bref, mwasi aboyaka yango mwana tikalaka bongo sans papier. Wana raison maman apesaki mobali. Papa na biso abi des choses du fait kazaki mwana ya mwasi nanga, nazaki obligé ya kosunga mwasi de la sorte. Mwana zo ape moi papier à côté à table école primaire. Bref, papa obi des choses lokwa nazaki déjà na makamu nanga ya voyage. Tangu ya ekokoma na zemi na freiner dossier nanga muke na juina dossier ya mwasi na côté ici, c'est-à-dire a juina passeport ya mwasi à introduire na kati ya dossier na ya voyage. Bref, visa ya bango mibale sa nini et bimi. Papa abi des choses du fait que yé na kotsaki na dossier nanga po akomaki na zemi. Na kokaki suste kotika mwana na sima. Oh déjà nazaine na maboko to bando voyager na ye. Voyage ezaki à 2 personnes. Lokwa mwasi akomi na zemi na koti mwasi na kati ya voyage to komi 3. Mwana ne ya mwasi atikalaki parce que azali na programme te papa memi mama po zemi ezali mwana na ye aza na kati bolingo pe ezalaki. Bref, basali ba démarche ba ye na poto. Kokoma awa na poto ndi sika ba problème bandi. Yango papa na biso aye ko senga conseil. Papa obi des choses to komi na mwasi awa na poto, mwasi ba comportement komi bizarre. Nanu bazui mukanda te. Yango papa obi des choses nanu tozui mukanda te. Ekozala te ke non nazolanda ye pona mukanda to pona boyi. Ye pe kozala te ke azolanda nga pona mukanda pona boyi. Bango mibale ba demandeur d'asile. Mais problème est bandi. Chose grave. Kokoma awa na poto. Papa ebisaki mwasi na ye au moins nde toye na bana, toye na mwana nga ya mobali na maboko. Toye lokola 3. Papa, maman na mwana ya mobali ya mobali. En fait, na mwana mobali ne uyaza garçon. 14 ans déjà. Na oyaza na libumu. Papa lobi na mwasi na ye to sala dossier ya famille. To bwaka famille. Ndima ke yonde mama mwana oyo. Ya mwana nga oyo toye na ye. Mwasi apesi mobali ne réponse yo zotinda nga na déclarer mwana lokola mwana. Na kati ya dossier. Est-ce que oza sir mwana azalaka ya yo? Des choses. Papa bi des choses. Tant to lingana na mwasi onaki na nani na Angola. Akutinga na mwana. Mwana nga o mama ne akufa. Mama na ye akufa. Akutinga na ye na maboko. Na debia bolingo. To solo la ki ayebi mwana nga pe na yebi ya ye. Nga na sungi mwana ya mwasi na Angola. Mais to komi awa na poto. Mwana nga po déclarer ye. Tout ça la dossier famille. To bwaka ngunda famille. Mwasi abi yo zotinda nga na déclarer mwana. Est-ce que mwana ya zaka ya yo? Il faut ok ba na ba langage mususu. Ça fait pas propre. Bref, wana déjà ba indice nazo pesa yo dégâts bolingwe bandi. Papa lobi des choses tozana mwasi o na poto, des fois to koza tozotambola. Tozana nzela subitement ka bomona mwasi asiliki. Abotoli papa poussette, po aboti déjà, bazana France ayaki na zemi. Aboti déjà. Posé mi ekola ki depuis Angola, ezwaki mwa basanza, zemi ekobotama awa na France. Papa bi des choses totambola nazo tindika poussette ya mwasi. Tozui nanu place cité, toza nanu kaka ensemble, toza bongo na ba foyer. Tozui nanu pe mukanda te, tozui nda kote loko te mais ba dégâts et bandi. Yango papa lobi des choses c'est les débits. Yango na ko senga conseil, ce n'est que les débits. Totambola na mwasi tozo tambola ensemble, mwasi asiliki, aroboto la mobali poussette. Akoti tram na ndenge na ye akei, ba oke ekuta na ka kuna esika bazalaka. Ba comportement bizarre. Papa bi des choses tozo vivre na mwasi mais problème eza na kati mwasi ba comportement na ye échanger mwasi alingi jusqu'au to sa mobile na yete. Voilà, mwasi abandi ko kene na ba désert. Papa na biso abi des choses ezali na mukomsu mwasi a répondre ya lobi ngandenge nazawa na lembi naza su na posa potote. Soki na ye ba kamena yete mama moni minga yaya na débit nyonso ezalaka difficile. Poto biso tuto yokaka aso ye obongi. Sadi nde mwasi oloba bongo nga personnellement ndenge na vandi na kiti na yebi kote aza. Ce n'est que le débit. Mais mwasi alobi ndenge naza akutu na lembi soko ye bakame oye na nga wate. Papa abi des choses. Du fait que aloba ibloko ndenge wana oyebi ko sala ba démarche à poto po mutaya awa na poto, ça demande beaucoup d'argent.
Na bimisi mbongo ebele na ye na mwasi na poto, mais mwasi akomi kopesa ba langage moko insolente. Na lembi, fallait écouter tikanga, fallait pas oya nangao. Mwasi alobi ndenge eza nazoke na préfecture na senga retour volontaire parce que na omonelo oni to sala wate na préféré na zonga. Na kanda wana mobali abetaki mwasi mbata. Abetaki mbata, ba discuter ka ndenge ezaka oyake bake kuta na kote bazalaka. Mais par après bato baye kopesa mobali conseil omoni zala na mwa ba maîtrise ya kolukate osimbaka ye na nzoto na bamboka boye loi ebele. Mais problème eza na kati papa na biso aza na besoin de conseil. Mwasi oya salisi soka yakine aweza po azala ye na zemi. Ba komi na France, mwasi a changé idée, mwasi ba problème tous les jours ko finga. Koyoka na mobali eza raté. Tamoko mwasi aye ko senga mobali pardon, limbisanga na ba problème na salaka. Mobali a limbisi bazo continuer ko vivre mais question eza na kati eza boye. Papa na biso aye ko senga conseil par rapport ya ba problème onyo so ndenge komi. Nanu bazwingunda te bango mibale, mais mwasi ba comportement bizarre. Mwasi a commis ko s'afficher mal. Mwasi azo changer déjà face. Papa azo yeba lisusu te asala nini. Pour ne pas le biais zala non parce que oya profiter muninga na papier, oya profiter muninga soki po na bana, oya profiter soki po na boye. Papa alembi ba comportement ya mwasi. Yango papa la biso abi des choses beta lisolo na yoka conseil na ligne ba koyebisanga nini. Yaya conseil nini okopesa bato mibale. Na yebiso bien ke ba na débit. Débit ya eloko nyonso ezalaka passe. Mais mwasi na minute azo réclamer abi soki mobali ayebaki me atiki na Angola. Aomonelo nini ya ekosala na poto te. Par contre alinga kendo senga retour volontaire azonga. Problème eza wana yango wana mais baza bapaya. Toko benga bango bapaya po ba umeli na nte na poto baza na demande d'asile. Yango papa lobi des choses beta kaka lisolo na yoka ndeni bandeko ba kopesa nga conseil par rapport à mwasi nanga na sala nini. Elo ni yo koloba na kati. Voilà, elo ni yo koloba na kati parce que papa lobi des choses jusque là. Même na ba rendez-vous, ceux qui toquent na ba rendez-vous, nde ba benga ba na ba rendez-vous. Mutu na mutu akomi na liloba na ye. Mobali oloba makam mususu, mwasi pa koloba makam mususu. Mobali a expliqué makam mususu, mwasi a expliqué makam mususu. Donc na dossier bandi okota mobulu. Mutu na mutu akomi na liloba na ye. Ça dit babandi ko kende vers les deux chemins. Babandi ko kende vers les deux chemins différents. Mwasi abandi ko luka penché, azwa déjà route mususu. Mobali aza toujours na route ndenge ba yelaki. Mobali a besoin base à l'ensemble. Mais moi, si a commis na esprit, ya koluka a dérouté, a zoa route msous. Papa lobi des choses, comment expliquer moi, nanga commis déjà na 14 ans. Toza, totamboana, moi si boye. Moi si a zo pesa ba langage moko sec. Devant moi na 14 ans. Nde ba kenda rolia na ba restaurant, nde ba tinda ba mbo ke na restaurant, oyo, bo ke na restaurant, oyo. Parce que baza non na position te. Ya poto eza passe. Ya ontan tolobaka mboko komate mapate kweya. Batebele bayaki na poto na ideka ke soko komi ozui. Soko komi obongi. Non. Ya ontan tolobaka ko envier mutute. Tika ko envier. Oyo zo ko envier na poto. Ye aza na 30 ans. Aza na 50 ans na poto. Yo ye poto za na basanza. Obandi ko envier. Okobunga. Ya biso to ye poto lobby. Foto za na patience. Tika bango basala o bango bazo sala. Tika bango bazala o bazali. C'est normal d'un côté. Ezala batu baya poto lelo lobi azui. Ah oui, ezalaka. Ezapena ba mutuso ye poto depuis okoma poto mingai na mingai. Ezalaka. Ezapena mutuso ye poto vie normale, c'est-à-dire que na ngopeka malembe okoma lokola bango. Et to yaka poto tozaki na télévision te. To somba télévision. Tu yaki poto tozali na voiture te to sombi voiture. Tu yaki poto tozali na ndaku te to sombi ndaku. Tu yaki poto tozali na elamba malonga te to sombi elamba. La vie c'est pole. La vie c'est lentement. La vie c'est étape par étape. Ça dit lisolo oyo ndenge ezawana si je comprends bien. Ezaka ba comment to benga ngo. Illusion. Illusion o tozara nango bandoto ababa yo yebaka ke so na komimiki lelo na zui erreur mboko komate mapate kweya papa zo regretter moi si akomi na ba comportement bizarre yo ki ko pesa couple au conseil nini ata ba ke kolia na ba restaurant yaya
Le lobo kelia na restaurant, oh, lobby na restaurant, oh, lobby na restaurant, oh, je suis sûr, moi c'est à commis traumatisé, à commis choqué, moko komate ma pate kweya. Yaya la patience. La patience, ba te belé bazoya na vie ya mbangu ya pressé, yango ba problème ezobota na vie. Yango basi bazo kima mibali. Yango mibali bazo kima pe basi. Moi c'est akimi ba yena mobali akimi akelanda ba obaza na poto kala. Mobali pa ko ya akimi akelanda ba sho baza na poto kala. Pona nini? Manque ya patience, mutema moto, mutema duku duku. Yaya ko envie kate. Oza ko envie bango oyebi aneni ni ya yaka na poto. Oyebi combien de temps ya sali na poto, c'est ça. Faut tous avoir un esprit ya patience. Papa na biso azo regretter papa lobi des shows beta di solo na yo kandeni bandeko ba opesa nga conseil. Moi si abandi kotengama, moi si ba réponse sec, même liboso a moi na respect zate, bien qu'asenga ki pardon mais ba pardon moko yo ebika ndenge zala. Yango papa lobi des shows na regretter. Moi si ongande na longwene na Angola na ye aw. Na ngana ya ngamo na mwana nga mobali, mais tant que yaki kokoma na zemi. Grande sœur na nga pesinga conseil, na saleli conseil ya grande sœur, na mimi mwasi na poto, mais kokoma na poto, langage échangé, nga kutu na moni elo nyo memela inga na poto te, il fallait kotika nga na Angola, na moni kutu na kendo senga retour volontaire, na zonga na nga potina ezate. Yango papa zolela. Papa lobi des shows bêta, na yoka conseil ni bato bakopesa. Yaya, conseil ni okopesa na ba couple. Conseil ni okoyebisa ndeko mwasi, conseil ni okoyebisa ndeko papa. Voilà autre ngai tolo bango wana benga des shows de Nar TV na ba sujet bien. Oye komeli komela ba misuste numéro na nga ngwana gravé na WhatsApp kozwanga. Pesa biso ba sujet bien tolo belango ko sala bien. Le plus important, partagez votre émission comme d'habitude. To partager à ma solo yaya pour ma solo ekota. Eko sala bien, aimez, commenter. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission ezakouya. Pesa